mais forme ndenge ngana zolo baboye autant sous Zénith, Bercy, Olympia na telemi na lati penza boyeko na zolo ba forme bango tango su ba fana ko ba ngembo ba zolo ba tata teka ndamba lupango na landa yekuna na bandulata. On comprendre, mais lelo yo kaka batu wana oyo ba landa idéologie ya nzamba njili ya Serado Maziku na koma divers non et simbate omoninga forme talaka ajonga la bana forme na bana forme kala marge badbazolo balanga ke non yo yela poto na bale o yela poto na bale pour ba bengo be joueur babi bossa notre bête va sur le joueur bête va sur la forme la pesi mbote pas Vilanga José di Creno bayaka ya rolata akei asali ke yepe akoma rebelle vers bango fallait ba la télévision ba yewa roloba tellement ba yewa roloba te batiki muninga kei na yango no moni ngai ba benga ngaka idate ba benga nga mwana papa na différent na bango et puis ngai na ba pesi nga na beta ozomona tile na mona mutute John Love oyebi prix non 7800 7000 et puis ngala loba au monde na latibo na oyana ngosu mususu ya couleur mususu ya boyeka eze belé et puis na kalibino na loba te na mwana matete ayotalanga aza maître tanga yo talanga na sopelie ba western ba ngando boy abi nzamba njili na kuma nga na changer identité te na kuma nga na njili ngabi non yo oza maître matete dadi no agati yo wana mbote na bandeko nyonso o bazwi o bako disposer tant na bango pona balanda biso na mukola lelo oza émission na biloto le bela vie na site na bino oyo to mesana ko benga o mesana mi ko tala ya Kleboa bon la émission lisusu epa ya John Image John Image bana Afrique Sud tout je crois John Image TV ako balancer bino iloko oyo bon dans cette émission oyo ndito bara minga Kleboa quoi. Donc là je vois déjà de la nation l'homme invisible et monable. Je vois Saint-Kitoko, je vois Kisimboma, de la nation immonable, l'homme invisible, introuvable. Son katasuka kitoko na pariawa okikambangwe paya Chaitambwe. Chaitambwe, hein? La main d'or, ciseaux d'or, na Strasbourg Saint-Denis wana. Voilà. Tokukutanana Serado Maziku Nzamba Njili. De retour. Bisomto banda masolo. Serado Maziku. Boni. Kitoko makasi. Yomo zomona kaka. Retour donc deux fois te quoi. Na tigilaki bango terrain, ba kokila bango te yana na zongina ya sala su toujours ba délivrance. Otika terrain ni bango ba batu ba loba ke yo kuto kima na yo temoko ka forme to kima. Bon, au moni vrai star a mona na pamba pambate. Et stratégie na zaki na ona yebisaki bango ke ndegi na mekiboye na mona adversaire oyo ya leka oya longa lata ndinga la lata na ba pièce makamunyezo to azalate pe abimate ngala za kozela moto o répondre ngala ba pièce ngala beta po ngala beta ba pièce rare o comprendre ngala beta ba pièce rare ba pièce ngala lata ki tile loyo na moni na adversaire et puis na loba ki on clair ngala bi oya ko meka tana kozonga na olati la bino couper yango
na latel bino coupe pona lakisa bino ke nga na yaka pona sala délivrance na yaka te ko blague non na banda histoire na kala ti lelo naza donc na yeko sala délivrance na yeko expliquer bango kaka ke na tika yi terrain na moni mutu te bango tu baba ventrier na yeka ko se défendre kaka ke boye ba kaka ke nzamba njili aye po bato nyozo tu bayoka ko nzamba njili tozami balete misatu te nzamba njili ya sera do mazuke zanga na yeko na expliquer bino clair et net boye be bandel petit na suka o comprendre dans la minute on na za boye na za prêt pour na ba question nyozo te tant que yo mutu wana moto mikolo yo ozo sepelisa batu ozo comprendre voilà sikoyo likambo ya kombo tozonga mais délivrance ngoyo lo bako sala délivrance ngo sala ondeni ko sala bango délivrance ondeni délivrance na sala ndenge ni na yebisa bino ke na minute onde na zaboye première chose ezali likambo ya CV mutu nyozo tu oza na caché na ye faza na CV na ye ngai ne na minute onde na zaboye na CV pilote me maravien likolo na minute onde na zolo baboye bato ba na CV ya préparateur de commande ba faux sapero oyo nga na zo expliquer lelo yo ba faux sapero ba bimina tango ngwanzo nga na bima kalati lelo naza ya na yo expliquer bango kaka ke forme nga na lataka o na lataki muto ya contredire wa lata danser lo nga abimate amona ni pété ane na zongi lisusu ko délivrance on a tundi o sa bon délivrance on de ba fuk ah nde na zabwe o moni forme nde na zabwe na lati mapango mais na ganga ngote na lati mapango ndoke zabwe yomo o moni na njela toye ba mindele bazo telemisa tu as bien habillé donc ba leli bango moko donc ndenge zabwe forme za ndenge nini vrai sapeur ba ye ba ye toujours na ndenge na loba kaka na lokolo na montre bango tu ba sepero yo mona bana bango ba ventrier ba basket na ba basket ozo comprendre bango na longolité bona bo ngana zolo ba clair et net sera de maziku nzamba njili en personne ozo comprendre ba tout o ba yebike sera de maziku nzamba njili à la transforme et puis no ba fait tout na corriger bango est-ce que ba yeba ngambo zolo oh mais to yebani na Paris o mona na Paris bo to yebani o moni eloba sambela ka internet lele bimi mutu mususu a dwi ka journaliste mo boye ba bende na kwe alobi ma forme ozo comprendre tanga lobi abimi danser mais forme ndenge ngana zolo ba boye otam su Zénith Bercy Olympia na telemi na lati penza boyeko na zolo ba forme bango tango su ba valo ba ngembo ba zolo ba tata teka ndamba lupango na landa yekuna na bandulata ozo comprendre mais lelo yo kaka batu wana oyo ba landa idéologie ya nzamba njili ya sera do maziku na koma divers non egesimbate voilà sikoyo tozona likamba kombo yo koto yo nzamba njili kana njili na bimite na zaka na njili na pesi mbote pa Nikens bayaka Père Céleste yo nzamba njili Nikens bayaka Père Céleste uzomona teke un tribunal umona teke guerre froide des années on va pour ata bobomi koto Père Céleste yo nzamba njili sikoyo nana ngo sikoyo vrai to banana za vrai na lobia na seki likambo batumi bazolo belanga même na nzela batu mingi bazolo bela likambo yo babinzamba njili leka la télévision loba clair et net koyoka sonité ko bomba te yanga na za oyefsa bino lelo yo boyoka na matoyi na bino mutu oyo bayembaka nzambe ya njili sera de maziku ezanga na ba CD na ba disque partout boyebi ke o bayembaka ezanga ni 15 ans amoni ke nga bayemba ngai nzambe ya njili ya sepeli ajwane Père Céleste bozo mona te ke ye azui pa nanga eza clair nga bayemba ici boyoka bayemba ni 15 ba nzambe ya njili non journaliste o tuna ngai pesa nga keso so yoka ke bayemba ni 15 ba nzambe ya njili loba vérité parce que père eza na lopoto te na lokota ya ba français mais nzambe donc nzambe tata donc ça dire père tata nzambe donc Père Céleste yesko za tata ya likolo papa likolo la ra nzambe te ya wana donc ça dire on te to yeba place wana mo muke parce que
Père Céleste na nzamba njili. Sikoyo nani oyo aza vrai nzambe? Vrai nzamba njili moto ba yemba nzamba njili za sera de maziku ya zo ikombo pananga. Di 15 ba yara na banzembo ba yemba nga ba boaka paye taba zo yemba nga nzamba njili ba boaka eli banga ni 15 ba yaka. Adressez nos messages parce que Hollande biso. Yebse un message mo. Na tindi lega maloba ke. Ozo comprendre na tindi maloba félicitations ndenge ozi kombo na nga ke nzambe le ba benga yo nzambe eza mabete. Eza malamu ezaka yo moto ba ebele. Petit mo bo arona na kombo na nga bo na Londres. Ngana yeba ina ngate. Tukuta ndika na Paris ande to lia pa mutalombi. Ah non. Nzambe ba benga nzamba njili. Ba zo benga nzamba njili tonga na komi yeli su petanga ya yambanga nzamba njili ndengeni bato oyo ba benga nzamba njili ba oh. Koma bioto yebi yo nzamba njili o yambisi umuto habité kolo kombo eza yesera do maziku. Ozolanda kolo kombo eza sera do maziku nzamba njili eza ngate ngane na zo kombo wana. Petu wana na gangela kiete na bino bo rene na kombo na ngai eza bien pona bino lokuma bana njili eza ndengo na nikansi bayaka message na tindeli yo yango yo donc tango yo zi kombo na nga ya mabete ya lokuma bana njili ke azi kombo na nga eza ndengi moko na José Wanduka tanga sala ye kombo na ye batu tout lelo bakoma nga wanduka ba viona ba sala na époque na bango margué ba budaka bango mais nga ya nzamba njili na ndima ba vienyo to ya njili ba chansiki ndudi ozo comprendre bazebele ba viena ngai nani oyo akwafana na akwafana mukili bobima o bat bayebi ba sala défi na nani Niarcos ozo comprendre vieux lève titi les femmes. Voilà. To continuer. Je crois Bibi Yowali Bitalo, je crois que comprendre non que na sera de maziku penda malembe sikoyo mamba forme oyo otika no te informe ngai ndenge na lobaka papi gen omoni nga forme talaka ajonga na bana forme na bana forme kala marge badbaza olo balanga ke non yo yela poto na bale oyela poto na bale pour ba bengo be joueur babi bossa notre bête ma soeur ba joueur bête ma soeur forme la pesi mbote pas vu nga José di Créno bayaka. Oui batu ndenge balobaka ke na yela bale na poto omoni mutu nyodo tutanga zokola bu jeunesse na biso faut ça au créer le romo boye ngana za kobeta bale na boité famille ba bale ba ya joueur na boité mais forme biso nyodo na njili ezaneti ya makila. Ozo comprendre na njili forme eza ya makila kozala mwana muke mukolo forme beta maka. Donc yango no monike ngana minito ndi na pesa ki ba image na premier épisode tant ngana zalaki na moins de 20 ans tant zalaki na papa Wemba. Vous comprenez? Tant wana na zalaki tant wana zalaki na koloba âge na zalaki na ngote mais zalaki na moins de 20 ans. Tout zalaki mingi te bato nyozo tu ozo tangla ba kombo na bango banani. Bato wana nyozo tu ba lokola bangembo vers nga. Bazalo ba mabe bazalo ba akepimena papa a aussi l'année 2 ans mingi 3 ans mingi aussi l'année lelo bato yo o bazali ba fana nga bazalo kumisa na musika lelo ba komi pe pimena papa Wemba kaka le même bato wana balingo komisa nga neti ngana na adversaire na bango ezane di bana maladi donc nga niveau na nga bangote voilà ndena lobaka ke nga nazalaka mwana ya ngaba naza mwana ngaba penza bakote wana tope mama mukete tokende na Strasbourg Saint-Denis et pas Chaitambwe tokata mwasuki et bongo tozonga to continuer na sera de maziku nzamba njili. Merci. Nangawe sabino boye tango ngai nzamba njili na lataka naza complet ni instantané bozomo na ngando etelema kwa John Locke bozomo na montre naza complet bozomo mona ndenge na lati o babenga ngoma pango elona waye sabino boye mutu oyo na génération na biso ndenge na olata azati
Et bref, nous avons Sabino qui est à la télévision, 1999, na Papa Wemba, na M6, mais les loyaux, bah viennent à Chassindoudi, bah Pire Masaranga, bah Jean Tchanga, Gabé Kitoko, bah Jean Liaba, Simplice Aouni, bah Lobananga, en tout cas, félicitations. C'est bon? Voilà, Tozongi Nabiso. Tozongi Nabiso, Toto Katasuki Nabiso na Strasbourg Saint-Denis, pas Chai Tamboué. Babi remplaça oyo équipe à Makasi Chai Tamboué. Ataboué ni boko ka Chai Tamboué te parce que ciseaux d'or la même magique. Hein, puis tu montes tout soleil makamboana te. Florette Louawa makambango gendaka boy. So tangi makomba batuna yo, moi ba mote pas batuna yo et ça la bien. Sekou Safi na Grenoble, voilà. Serre de Mazikou. Makamba forme oyo. Oyebisi ba saper nini o Holanda biso. Oyo ba benga yo joueur pour nanjili bien ba longola na bango yo. Oyebisi ba tunyo soni. Message nanga ezaka boye. Kulata esalaka plaisir à toi. Yeba yango bato ba kena la vérité, ba kena rambango. Vous comprenez? Donc, histoire yandengeni. Histoire ezaboy. Ngai forme batu tout oyo bato finga njili. Ngai na telemagi liboso pona lokumu ya njili na mona ike adversaire azana ete. Na do tinda message o batu tout o bato finga njili. Finga njili zara moko zara didenzo amema abaka mimona kiboko. Mais elo na oyebiso Didier Nzongo aza ndenge yo lobi aza muta niveau na ngate ye tanga na zolata deja yazo fana na wenzangaba zo mela mai na wenzangaba na no fingete marga mutu na ngame ye mo lobango ke tango ngala zolata bango na télévision boye bazolandanga na émission ya Vie Jakari Barabas bazala niveau na ngaite ngai nde na lataka tango na tele ko lata na ndenge ndelo na lataka bana niveau na ngate pambate bango tuba na lobby bango tuba sapero ba bina tonga ngonzo bana niveau na ngate po vrai saper ba yeba yende na lobaraka sapato montre a tout latino coupé ba barobanga yo za na groupe nini parce que kototo ba Al-Qaïda kototo ba jet set jusqu'au za na groupe mais ngai toujours ba binga mwana papa Wemba po na bima uniquement ba master nga tout ba Simplice Aoundu ba Jean Liaba ba Léo Manager ozo comprendre ba Jacques Ntanga ba Chansi Kinduru wana ba Pire Viena nga bango tout na Paris ba benga nga mwana papa ozo comprendre po na histoire mwana papa eligoloba nini donc naza na 4 orchestres wana orchestre na neti ya biso la musique et neti ya biso po bandima yo eza facilité mbula kama ndimo bana la Firenze c'est que na confirmaki et puis bakaida wana nyezo tozelo bango tout wana po tango yo tia kombo wana ya Didier bango tout ba yaki ya kaida Didier ye na kaida tanga ye babando latal ba panzani bango tout po ba kangana wana donc ba wezo mona ngana musika ke njamba njila ka pembe na Papa Wemba épreuve na kato malobate mama Amazon ataye ko bela oyoka yiki akaida baleka na télévision ba kumisi mama Amazon wala mama na biso ba beta ko lisolo wana te et puis Papa Wemba fula ba tanga ko komba Papa Wemba pamba te mais ngai notre émission na tanga komba papa na tanga komba mama Amazon épreuve mama Amazon abelaki akaida ba kenda yikuna tiki ba kende tala mama mais ngai mutu yo poser nga question au journaliste na zwaki yo tokina kotela mama Amazon tin hôpital est-ce que na kosi loba public yoka soki na kosi okosite mama Amazon to pesi mbote bele okosite mais mutuna moko d'abord avant tout le keloko vite fait siko pona mutu yeba kolata il faut que les alaka komba Papa Wemba za na kati tondeni parce que Papa Wemba est-ce que pour mutu pena lata faut zaka komba Papa Wemba tondeni otuninga question moko ya bien fondateur des idoles babosa na raete omoni mwana nyoso tout tanga botami azara tata na ena mama na vrai ou faux
vrai ou faux mwana nyoso tu soka botami azala tata na mama na ye mwana abotama dans les vidéos abotaka pe mapapunda ndenge ne baza me bagarara mais vrai mwana oyo abimi ke muto abimisi ye ezan lelo tozomona ba musicien mingi so otali oyo kaka non bafulaki na mutu tel boy bafulaki na mutu tel boy po mutu abima na mupepa ye moko ezalaka ezaba karar donc saper musu pe ata bimi saper nyozo va bibanga na komba pa wemba mais so otali ba saper nyozo to balobaka so otali bien bango nyozo to so otali bien bafula maka papa wemba so otali bien so otali akaida wana Didier Nzonga wuta na kaida akaida wana Didier Nzonga du formation na kaida po akaida ba yebi ko se défendre te tant Didier Nzonga yepa na banga du formation wana ya rolata akei asali ke yepe akoma rebelle vers bango fallait ba le na télévision ba yewa koloba tellement ba yewa loba te batiki muninga kei na ye yangono moni ngai ba benga nga kaida te ba benga nga mwana papa na différent na bango. Et puis ngai na ba pesi nga na beta ozomona tile na mona mutute John Love oyebi prix non 7800 7000 et puis nga na loba omonde na lati boye na oyana ngo su mususu ya couleur mususu ya boye kaka eze belé et puis na kalibino na loba te na mwana matete ayotalanga aza maître tanga yo talanga na sopeli ba western ba ngando boye abi nzamba njili nano kuma nga na changer identité te na kuma nga na njili ngabi non yo oza maître matete dadino agati yo wana yo maître dadino ayotala nga oh non nano changer identité te na kuma nga mwana njili ngabi non ngako na sepena matete batama kasi baza kuna zalaka kotoana ya bité pour former esalingelengi ozo comprendre na lobia toke non malembe pardon mamba forme o to sola na pe moi bien nan sera de maziku au biti masolo na moni wana montre Rolex hein Rolex yango zong oh Rolex hein oh Rolex ouais oh Rolex ouais Rolex oui c'est bon sikoyo na tout na boye forme oyo bino bolataka oyo kotonga sikoyo botonga rate à part ba Weston na ba John Lowe ba ni sikoyo yo ba Rolex sikoyo ya kotonga ezatu ezate biso bala njilo yebi totongaka na minute nde na zolo baboy oyebi programme na ngande na raté voyage na minute yo nde na zolo baboy se makamu te sili na kozwaka yo kaka moto kozwa makamu nango oleki le kwa makamu onene silité tuzo keneka malembe mwana lakisa ngo boye na télévision ezate ngana mukona yebisa okay ngana leka moto maître Drisha ozo comprendre leka colonel Ambroise Yoba leka mfumu Jili Mobeti watoza camarade Vie Fondo donc na minute nde na zolo baboye biso to bantandwa mbetengi munu muntanu bana mandwe ba feti sala kumunwa muntanu mundele mutu liboso alena mundele oyo comprendre mutu liboso alata costume muntanu ya solo na zayi mutu liboso alata costume ayeba costume ko régler costume nini ezala muntanu donc yozo tonga nga deux fois te ndena lobika kake soki masole sili ngai na yo tokosala émission omona publicité ndenge ezalaka na mukongo mwana revese nyonso tu ezate mba liboso tango tunanga na émission liboso na yebisa oke non naza voisin ya Koffi Olomide voilà na comprendre mais sikoyo lancer message moi ska ba saper websi bango no pesi bango conseil ni na part bilamba pour tokozala kaka bilamba c'est bon très mais sikoyo websi bango nini à part bilamba conseil na opesa bino ba saper boza l'exemple le roi balanjil balatra pe bazotonga bo continuer toujours kotonga atoko kufa to memango te tika symbole ke eloko etikali ya Jean William ba Moïse le Sauveur bienvenue Vangasel Nabia nga zotanga ba grand prêtre wa solo oyo ba entourage na ngai ozo comprendre ba gabe kitoko ozo comprendre presse banguli ozo comprendre Pichu Machuda ozo comprendre nanga c'est nanga Fifi Kilolo Valtan Nzemba Nisha Nzongo ozo comprendre Sylvie Chelele Céline Chelele
ba mwasi na mbale ozo comprendre ngo vie na ngai kakaro ya lola vie na nga Bovig Lutonadio Ivos Mabiz Mambu wa batu na nga pengo sentiri ke soko tiete momona wa papi Jakolombo ozo comprendre donc on a conseil pesa batu batonga kalokola donc conseil kana zo pesa batu na nga ya ngwana foko sisa bidimbu ozo comprendre ba saper nyozo tu conseil na zo pesa bino tango zo lata botongaka to boyite tanto kokufa to kotika ngo bozotonga pe bosalisa pe famille ko za l'égoïste te malgré bat bazolo ba 8e étage wana motometre zotonga eza ya njamba njili non eza ya ngai te eza grand frère na motometre drisha ya zotonga immeuble na ye eza ya ngai te ozo comprendre o ya ngai to kosala émission soki na komi près to boromona masolo nyoto tu ngana mu Kongo nde nazolo bagana ki Kongo bana bandwe ba feti sana kumunu kamunu go yomunu feti raze donc bana ndwel kamunu go munu njambi na pesi mbote pa ya vie na ngai ya pleje o comprendre vie na ngai ya zaza sacré ya zaza na pesi mbote mamis motema Ernest Mbakidi ba mbota trop na bosante ser na ngai beya ba rikimbemba ser na nga beya mbemba na mobali na Zakari mwana lemba mais couple ba mbota trop ozo comprendre na minute ndenge ezabo jeté ve na nga jipe mandang kazaka na kazaka espérance menga ngola na bosante biesini ngola wana bana vie na ngai voilà biso peut pesi mbote vite fait parce que c'est vrai de ça ba no bo batone biso peut pesi mbote babi restaurant moko boye eza na Brochamp hein restaurant Belichou hein chez Belisha Mafolo na Brochamp on a vite fait kuna penanga mona ngando basana bangando ngando pena lo babi ni lo kese hein lo kese voilà donc to continuer c'est le matiko to comme presque na suka ba banda biso je crois au pemaki siko bimi to continuer ma soloze belé il ba suka eza nini et puis obisi batu ba olanda biso nini et puis moi message mon pena ya suka dans la négala télé na ganga te na lobaki pour émission zalate le loyo botia temenanga et puis kaka mutu moko oyo ngai na monika ndenge na télévision alalinga peso 15 à 20 ans eta Pongola Plaza Norba mais abono comparer ngala yede ponga nika kala déjà na télévision na suki wana na malasima na obeta lisolon bon mona nzamba njili na pesi mbote pa ya Pelé na Chris na Brinois vieux Zakari motema ma Brigitte na Brinois na Haute Marden bambota trop ozo comprendre nous vivons la vie n'est un genre ozo mona forme ilamba ilamba petit na toton tcheka ala nje ko mona forme bozomona vena na mutalombi yo mutobeta la shiti major Bisadidi les gars producteurs didenta yo so bakaka tala forme ndingezaka ni chanson yo mutokundaka tala forme biso ebi nga olobate ba kizimboma o comprendre ba grand prêtre ba confirmer na Paris ba talanga titi ba bi ayo aussi la lelote ba sapero nyodo tu ba lekana bona ba télé wana ba ventrier mutalata lokolo yo na Valère azate bango tout comment c'est possible yo za nzamba njili mais tango bimisa idéologie ya nzamba njili ba ko critiquer yo bazolo ndenge ni adu ko nzamba njili azosana koma njambe lelo batu nyoto bakoma oyogono ngai nana njili o ngai paipa ya njili ngai bwe na pesa idéologie puis ki sasa mobimba ekoma lelo no musicien bwe aza njambe ya ba musicien nja Bill Clinton njama ba musicien batu babenganga petit nanga tonton cheka abenganga na lencheka babenganga bi
Moulele masamba uda benga bango tu balobi nzamba njili. Comment c'est possible yoto yebi yo nzamba njili sera de maziku mais ba tu so balegi na télévision ba comment on peut exemple na yo tu mokil mobi mo bibli ton le ba nzamba musicien boye na boye nga nzamba boye e bima pona nini yo mto pesa idéologie nga la pesa ya nzambe lelo ba tu nyoto azozo akombo wana eza mabete yana zo yebisa ba saper tout o ba toucha njili. Oya tietembe kaka ngana eto za tokutoleka na mission face à face na corriger ye bola ça va plan to lakisa oya nalizo tinda message oyo po ya mutu nyonso tout nazolo bangoka le président Didenta si atula na bosani ote kisi mboma mutu na ngai magwar mbemba magwar oyo sa ya fondoke na osila lelote ve na nga Blaise lega grand zomi mobala ser matinda oyebisa ser Lutamon Angélique Lutamon ngana osila lelote na osila lelote kisimboma mutagoyaka kabwe mutagoyapa na lobia tala buka mapam mama Amazon mbote mingi na yoga ki otinlenga mbote mama na sepeli mingi papa Wemba mbote ya tro na bosente Joe Inyondo photocopie ya mama Inyondo Joe mwana papa Wemba mbote ya mingi tokutende mikolo uto lega tango zaki na Porsche na yo oyebika makamto solo laki famille elendo so na mère tondo kabwana te donc Joe Inyondo mwana papa Wemba ba mbota tro mama Amazon mbota tro ndenge nazo se défendre wa pona elamba ekesila te ba ventrier oyo bobimi na tango ngwanzo nazo yebisa bino nyonso tu bopema na yebisa bino nzamba njila yepo akoroger nga na yebisa bino bato batonga nga asila te montre no wala kabayo obo lelo bat bayeba kite ya yango na bangaka baya kokote elala na ndako te po bo kansaki elala na ndako bokotela nga nde mikolo wito lega jebu nga osala nga mais na yebisa bino faites attention nga na leka motomètre Adrisha akoma 0 na mai etikala oyo akotia tembe et comme le numéro mususu vient biso Adrisha motomètre mbangu Adrisha motomètre azali wana muto akoma 0 na mai etikala tant okokitako po ba plein ali pesa mbatu mbote batu baonde biso tokomi na suka pena sera de maziku pesa batu mbote vite fait parce que réalisateur a biso tant na biso koki maître Idrissa maître Idrissa na Brinois mbote ya mingi Idrissa na Brinois na Haute-Marden le maître Idrissa bambote atro na pesi mbote pa Velas Lasconi bambote atro ve na nga jipe mandian kazaka na kazaka na bosa niote ve na nga visto ntingi na kata vitri nganda plein na bosa niote Colonel Ambroise Yoba grand frère propre Eve Yoba na bosanité bana na nga nyoso tu oya liboso Jean-Luc Maziku Yami Balé Obed Maziku Yami Satu Esaïe Yamine Julina Yasuka na bango petit na nga Serrado moke Serrado pecha beta ka pe forme na ndinga mokete mikolo uto leka ne mission to salaki yo ebika ndenge leka ipetu wana ndinga beta ba comme des garçons mwana lo ba mingi ezate mende na zabwe na lati mapango bana njili bo sepela ngana na problème na bana njili te na yoko se défendre na bato yo oyo bazotia mbrouille malakati ya forme ozo comprendre yana yoko pesa conseil bana njili nyoto yo kanaka José Dikeno bayara le pire massa nanga bambota tro donc Serge Moulosi bambota tro na bosanité venanga Jansiki Ndudi oyebisa ser nanga Fifi Lolo akone toujours lata forme toujours bana poto bana Paris nazo oyebisa bino nyoso tout mutu alekinga na rolata na génération na biso aza te ozo mona bazana bango ba ventrier po saper oya ya solo saper oya solo ndenge na yesa bino toujours rayon tala et puis na ngolo balikambo yo na bosanité ebi ke jet set tango ba papa Wemba fulai bango discussion polémique ezalite ba ki respect tango lelo akaide ye
makambu pe oyo ya impolitesse côté ya mabe babanga ba mikolo ba pesa ba mikolo respect ba finga te ba lobele lamba oh olegi ne mission zo finga muninga wa botaka te obona bo ce n'est pas bien oh azana ki bogolo ce n'est pas bien passe ya mutu ba sekate to lobela ne forme au moins tant zo lobela forme et ça la bien mais tant bozo seka mutu ana pasi oh akenda boya kangama oui na okende direct ndi ba seka di 15 bayaka ba seka kiye mengai ba benga ngala sala émission na se défendre pour na ye mais mutongo bazolinga ba côté là azolinga susa zwa kombo nza manjili mais na pesi ye kombo wana pambate lokola la ninge ya nango mabete ya mwana na biso donc toza binemite ezali kama forme li kama vérité toza binemi ngana yete mais nazolo bande clair que forme ndenge za wana basa la respect bafinga ba kolote po moto papa wemba fula papa wemba zana batu na ya za soka fuli isili akoza batu nsiso ko fula roleka jet set bazalaki bakei bango ba du relève siko lisusu bango ba kotika bango eza moto papa wemba bazo ke ngai pende eza bote ba fulanga batika kinga eza ndengi mwana soka botami ameli libele o ba roya baya ko mela libele yo tigili ba ningo ba roya eza ndengi wana voilà c'est là comme na suka je crois pesi ba doya bambote na bité le basuka vite fait parce que na bise ko lilo basuka na suki ate na yebisi binoka bo monde na lati boye na yego yebisa binoka ke ba saper nyoso tout po nga bino bolanda idéologie nanga so nga na loyi bozima lobo nga na zoloba bolandi ba saper o tiaka tembele susa levi susa lobby na pesi bino emwe ya mingi emwe ta mingi bo mona ndena olenga mission ndena obinsa ba secret et puis ba secret na bango tout ba saper wana ye bien. Merci beaucoup. Donc les propos tenus dans cette émission ndetolo ba toujours za ko engager mutu oyo a lobby yango on les a message balancé les bino ba saper sera de maziku yeyo azongi masolo ezongi ndenge e bandaki ndenge to bandaki masolo. Alors restez branchés sur clubbowa.com. Tous aussi sera de maziku à très bientôt à vous l'accès sur ba plan mususu parce que il y a la Kisaka. Il y a la Kisaka. Merci.